Natala na libota na biso moko te alongwa na pays. Nde nini na okende na pays étranger na yebi pe mutute. Na bandina no koseka. Histoire ya Saran ndenge bayebisa kieke akobota mwana yesi akoli ngape na sekaki kabongo. Alobi te nga na kobikisa yo. Aziki ka mai o ya pamba. Abondeli po nango alobi mela. OK. Tango silisi komela kopesa nga ya komela ayebisi nga lisusu sokola. Na komo sokola ngo na débordaki na sali pe na lavement. Po nazalaki na zobi misali susu grand besoin te. E kangama na biso kinzamba kosunga mayo basi ba bondeli epa ya musali ya nzambe po na yebi ke mai eza na bomoy. Mai eza bomoy ya. Ndenge mai eza na bomoy encore eza ya robinet lisusu te. E comme anointing water. Tango abondeli na meli yango nzamba salaki miracle. Grand besoin na zwaki et si la lobby omoni ndenge nzamba saleli yo salela pe ba King France Télévision, King France Télévision. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de 3 fois W, King France Télévision. Vous êtes sur Elenga Congo TV. Merci beaucoup parce que vous êtes nombreux. Vous êtes en train de suivre à travers cette émission, analyse valable avec Yannick Wenge. Tokiti a Tokutana, Moussali Nzambe, maman prophétesse, maman aimée, maman Mérance. Avec elle, Tokobet a l'histoire d'actualité. Ma solo est allée Tonga. Azali, maman prophétesse de l'église Grâce de Golgotha, dans Grâce de Golgotha Ministry. Donc, tu me campé, Kosolana maman, tu me campé, maman Tamoro Boé, pesa meli biso parce que maman la rare pour nous joyer. Et autres jours, tu profiter. Tout le monde me tourne à mon coussé. Maman, bonjour. Bonjour. Comment vous allez, maman? Ça va bien. Ça fait longtemps? Oui, ça fait longtemps. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Première fois, batalayo, na minute yo, batalo moi kala, maman Emeransia, komonani, maman Emeransia, azanani. Maman Emerance étoile kombona aza maman prophétesse ya nazana lingomba oyo nzamba tchana maboko nanga oyo nazokamba kombo nango The Grace of Golgotha Ministry eza na Jobu na Betrams Melbourne 102 mosusu eza na Pretoria na Aslen. Maman comment mosala nzambe ndenge nini comment prophétesse comment il okona Zaeka ulamuki to nzamba kota ezaki ndeni nani vraiment na kokata ngo na muke po ezaki kaka bikamwa nzambe biso to bima na ba religion tozalaki na ba Pentecoste to bima na ko tanga kombo ya église te tozalaki ko ndimela ba nzambe wana ya ba stati biloko moko boy koma mukolo moko na botama ya nazotambola nazotelema biloko nyonso tu mais koma un temps na kokaki kotambola lisusu te na komo vanda na balabala na komo bisenga senga na balabala eye makolo ekufi. Ah bon? Na à bas âge, makolo ekufaki nazoko kakotele malisusu te mais mutu moko aye alobi ke nzambe atindaki ye. Nzambe atindaki. Moni na religion obiso to bima to ndima tozalaki kondima te ke nzambe alobaka. To baka ke ba prophète na ba prophétesse bayaka kokabula mabota. Batalokuta. Soki aye kaka tomoni ki aza muyibi to pesa imbongo akende na ye mais tata wana tango aye po libota emonaki ke situation wana eko supporter te na kotaki na bitumba mingi eza na ba mosusu baye pa na ngai na ba mosusu pe bakima ngai na koma na niveau ya bisenga senga pona vivre mais nzambe na mawana ye na ngolu na ye atindi musali ya nzambe aye pa na ngai aye bisenga ke ondimeli ke nzambe akoko solola na yo pour la première fois na ndimaki na lobi na ndimi ke nzamba loba wana makolo ezotambola te soki na simbi pe suki ezokweya nango simbi suki besuki elongo ezokweya nango abondeli po na ngai alobi ke ndenge oza musali ya nzambe munene pe nzamba kolongola na Congo akomema mosika na tala na libota na biso moko te alongwa na pays
nde nini na okende na pays étranger na yebi pe mutu te na bandi nano koseka histoire ya Sara ndenge bayebisaki eke akobota mwana yesi akoli nga pe nasekaki kabongo alobi te nga nakobikisa yo azwi ka mai oyo ya pamba abondeli mpo nango alobi mela ntango asilisi komela kopesa nga ya komela ayebisi nga lisusu sokola nakomo sokola yango na débordaki nasali mpe na lavement mpo nazalaki nazobimisa lisusu grand besoin te ekangama na bisoki nzambe akosunga mai oyo basi babondeli epai ya mosali ya nzambe mpo nayebi ke mai eza na bomoi ndenge mai eza na bomoi encore eza ya robinet lisusu te ekomi anointing water ntango abondeli na meli yango nzambe asalaki miracle grand besoin nazwaki esila lobi omoni ndenge nzambe asaleli yo salela pe baninga nzambe ayebisi ngai ke okosalela ye ameminga na église mosusu kaka loyembo nzambe ntango nazaki oyoka bazoyemba nazaki koyoka monoko yango bien te ntango nayoki na place wana bamemelaki nga na église wana na telemaki bato bayeba atelemaka te akokoya mpo nazalaki kotambola na mwa manevre kana nzembo namona ndenge nzambe avisitaki ngai nake kuna ti liboso nzambe asungi ngai balobi kosimba ye te banda mokolo wana nde na telema banda nake lisusu epai ya pase alobi ifo totiela yo mafuta nzambe alobi alingi atinda yo mosika me okobanda nano na église oyo zala na nani na onction ya pasteur songolo salela nano nzambe avant yo okoma Élysée salela nano Eli na koti na église wana basungi nga ti Saint-Esprit aye kosala bikamwa na komi pe koloba en langue ti nzambe moko afungoli nga miso na komi pe komona biloko na komi koyebisa asera lobi te koyebisa kanga lisusu te yebisa mutu ba epesi soki eza ta service yebisaka ndi yango na salaki ti mukolo wana na âge ya 12 ans ti sikoyo nazo salela ye. Ok. Merci beaucoup maman na minute ebele bato ebele bandimila su nzambe te bato ebele babaya mama nzambe par rapport à baventure ozo sa malelo na kati église bato ebele so betele mama solo nzambe toza ko prêcher boya moni wa non olingo distraire donc quand nzambe koma dépeuplé quand diable koma peuplé na moki toza na tani na minute o tune to vivre bon omoni biloko nyonso ezalaka na tana ngo na minute oyo ba église ndenge église ezalaka na ba ancien ezalaka na ba pasteur avant pasteur atelema kuna ba ancien bakotelaka likambo moko songolo po église ekota na ba scandale te mais sikoyo bato lokoso ya mbongo bazolinga lisusu kotosa ba ancien église te poso ya si amimoni aza mukolo église akomi azui pouvoir akoko sala biloko nyoso omoni ba biloko andenge wana ndezo boma lingomba omoni ata nzambe ye moko azana ba 24 vieillard azo sala na bango mais soki omoni pasteur akomi ko sala makambo ya ye moko onzambe alakisi ngai nzamba lobi wana lingomba ekomi déjà na danger eloko liboso ozoto sela nzambe pe ozoyoka ba ancien wana po lingomba ya nzambe ekende liboso mama batumisu babi mwasi akote ya c'est vrai na ebité mais ndenge pona ngai na moni avantage ya kotea kosalela nzambe ko bible lobi nzambe akutani na Marthe na Marie alobi soki si tu crois tu verras la gloire de Dieu azalaki mwasi tango azoyebisa Lazare sort Lazare abimaki azalaki lié mais ayebisi kamu ya mwasi wana bodelié Jésus Christ tango akufa mutu amema message aza nani aza mwasi akena cimetière mwasi akuti asi asekwa il faut amema ba mosusu bandimaki te mibali bandimaki te tiye moko ayeko bimela bango ayebisi ke ase kwa bazaki kondima te ayebisi pe na bango balamba
moni Matthieu 16 elobi na kotinda bino balobaki ba apôtre bazaki pe Marie azalaki na kati Marie Magdala azalaki na kati alobi ke bokende boteya ndenge Bible elobi bokende boteya bokolongola milimo mabe na kombo na ngai bokomela biloko ya poison me bokokufa te moni Jésus ye moko apesa biso permission toteya moni yango natalaka ke soki balobi mwasi à côté ya te eza enseignement papa mokolo mosusu nakoya koyebisa ndenge nini mwasi akoki côté ya te. Ok, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comprenez vraiment avec maman Emerance tout le respect qu'on quitte sa bonne zambe nakati ya émission na biso maman na ko yemba rappel na yembaka aux albums de jeu ça là. Yes. Oh, ils sont déjà sur terrain ils sont déjà noté bazolamba nano yango mais nasilisi ezaka babiloko muke muke po elongo. Ok maman, difficulté nini o bino bozokuta nango na kati ya l'église na kati ya mboka o parce que ça mboka étranger nous allons mboka libanda to zo ndimeli nzambe to bo en fait l'église eza na Congo te l'église eza sur place awa na mboka ba paya mboka ba problème mboka ba xénophobie mboka mambebele difficulté nini bozokuta nango na kati ya mboko na temps ya église ya liboso tokutanaka nango omoni nzamba lobi en réalité à l'homme c'est l'esprit omoni tango esprit mabe pe yango pe telemi ekoti ebundisaka ka esprit ya nzambe ya parce que comme nous avons la foi ezana biloko ka mike mike eyaka lokola ndenge otuni boye mwasi akoki koteya te basi bolata pantalon bilamba ya mibali omoni ndenge na lati boye lati veste bien habillé maman amen moto mosusu akoki koloba ya nini so aza prophétesse ya nzambe nde nini alati pantalon aza prophétesse ya nzambe te Bible lobi mwasi akoki kolata bilamba ya mibali te. Il faut koyeba bilamba te moto ayebi elamba ya mibali aza tailleur. Aza tailleur. Ok. Ya po elamba nga na lati yo koko lata te po eza femelle mbongo tozali eza na malili omoni ndenge tozolata pe to se protéger et puis tozolata ba bilamba ya basi mais soki kaka yo ke eza pantalon comme mais babosani que Jésus alata robe aza mobali mais babosani Samuel oyo azalaki kowendre barua azalaki kolata robe Saul Bible lobi tango azo lobakuna koboma David akoboma David Bible lobi Zamba pesaki ye makasi akati singa ya robe na ye pe atiaki yo na maboko na ngai soki nalingaki na boma tala na elamba na yo amen mais tango bake ye moko amoni ke bien sûr soki alingaki akoboma nga alingaki aboma nga moni mais bato bazo comprendre te balingi po bayebi makasi ya mwasi soki atelemi na ministère omoni soki mama atelemi pona kosunga atalaka nsima te eloko mpe ezobebisa basali ya nzambe omoni tentation mosusu ye batindelaka biso omoni tata moko aye kuna aye na balukuta na ye alingi séduire yo soki opesi ye te ake mwana mwasi wana bona boye asalelaka nzambe ya solo te nde babiloko wana tolekelaka ngo na ministère mais nzambe abundelaka biso kaka. Merci beaucoup maman leo tomoni basala nzambe belé toyebaka ba pasteur mingi tomoni ba bulumbu na bango libanda toyebaka ba pasteur misu bakomo yembela bango mais bakomo bina ko ba boîte ba pétage bimi le roi Denis c'est ça la pasteur banda kala pétage bimi ba pasteur belé pour ne pas citer les noms awa tomoni ba mambuna bango mabe et bimi na réseaux sociaux yango e baissé batu na habité maman et loko ni ne sala bongo muto ba ke mo sala nzambe au respect lobi tomoni bozo bana na ba réseaux sociaux ni ne sala bongo nzambe abaye bango to peza nini omoni eza na bato oyo nzambe abengaki eza pe na bato oyo
Can I say there is a people God choose and there is a people God called. Eza différent. Okay. Na eloko mosusu eloko ezoko esabiso ta mosusu nakoki ko juger bango pete na yebite eloko nini etindi bango bazala ndenge wana. Mais lokola musali ya Nzambe oyo andimike ba komba pe ya molili ezalaka. Ata ndenge naza awa naza pe prophétesse. Oyebi ba plan nini teke diable azosalelanga derrière moi. Mais soki na moni pe moninga azokende eloko na koko senga to bondela ka pona bango. Ponzamba to bondela ka pona bango. Zamba eza Nzambe apona bango. Atia bango liboso po bakamba biso ba ede biso. Omoni eloko soki ye ya boye soki baza pe na bandeko bake kuna ba reprocher bango biloko bozo sala eza bien te bosala biloko bien bino boza corps du Christ bosala bo mais soki bandimi pete tokoti ma bolongo omoni lifelo ezalaki ya diable ye moko ezalaki ya biso te mais diable akei kosala na ye ba complot na ye po akende ye moko te. Alingi akende na bato ebele na lifelo wana mais ezalaki ya biso te. Mais soki o comprendre que o eza plan ya diable ndeko nanga oyo na lingi ye soki osi oyo kata matea na ye e fortifia yo e pesa yo omona ka changement na matea na ye kotika moto ya bongo te obondeli po na ye Nzambe aza capable akoko changer appelaka l'existence les choses qui n'existent pas. Maman za batu musu ba la biso na poto na minute partout dans le monde entier abaya na Nzambe abaya dans so bete Nzambe wala ko bete Satana vu makambo bazomona na église batu musu akano ke une église déception sur déception na ba pasteur na ba réseaux sociaux babaya abi vomi na vana nda kuna sala su Nzambe te ba la biso partout dans le monde entier ta on a rata fou du sud parce que nous sommes ici en Afrique du Sud précisément Johannesburg ba la biso partout abaya na ye kosala Nzambe mutu wana yo koloba na nini sokota biso siko ngai na kokoloba na mutu wana akangama na Nzambe avant mutu wana azala mosali ya Nzambe azalaki nanu mutu soki azokende na église pona mutu atika mais soki akendaka pona Nzambe akoki ko continuer soki alingi pe pasteur na ye ou bien mutu na ye wana ndenge na lobaki asala contact ayebisa ye eza na pasteur moko ya munene na Congo omona ta jeep wana ye mutu akabela ngai yes pa jeep wana nazalaki kosolola na internet ndenge na biloko nazaki koyoka pona ye ezaki na mukolo moko tokuta na farafara na yebisi o ezaki na motema na ngai a comprendre pe tokoma ba ami soki na yebisi ke naza na problème aboye aye apesi azana Congo miyoza azana Congo ayaka pe awa ayaka awa akendaka poto pe azongaka Congo awa azana ba cellule ya ministère na ye petit à petit nazaki kosolola na ye na baninga pe mosusu baninga na ye bazaki kosolola na ye na mona changement ayaki pe lipambo lipo nazalaki koyoka ba matea na ye ezalaki kosunganga tena koyoka pe ke aza sataniste ebomaki ngai nalinga kosentir yete na yoka ye aza sataniste mais na lobi batonde ba lobi est-ce que Nzambe yo lobi nini moni wana eza entre les parenthèses na koko lobela ngote po mutu pe alobaki na ndenge na ye na passé na ye tozolanda passé te tozolanda nde présent na futur na biso et passé ya mutu tokoko banda ko zongisa et ko aider. Merci beaucoup maman, je crois que mon vers la fin ya émission na biso tozo tamingi belete parce que oza mambebele ozo sala ba tozo tant et belete question ya motuna ya suka poto kabwana mokula lelote avant to kabwana pesa so adresse place l'église des Ali non bato ba la biso ba yeba adresse non église za wapi pe ba programme église za ndeni. Église na biso eza na Asalen Pretoria Sunside
na mosusu eza na Johannesburg Betrams 102 toza tokotaka mercredi eza ya barekete vendredi totikelaka nzamba aloba nzamba alobaka tosalaka pe ba délivrance dimanche tokendaka kako adore lundi tokendaka kopesa babola biloko o mukepo nzamba alobi ke ya za bolingo so okoki kopesa mutu okoko pesa nzambo ozomona te tanke moninga na yo azo souffrir nde muke wana tozalaka nango tosangisaka mwa bilamba mwa bilei mwa ba chaussure tokendaka kopesa chaque lundi OK mama sikoyo na minute oyo pona to question suka poto kabwana mokolo ya lelo na minute oyo na Congo ba église eza tellement ebelé mais souffrance aussi la tête tous en attendant pas si ça na biso toujours na mboka na biso nzambe azoloba nini pour na mboka na biso Congo wana kesa suka poto kabwa nzambe aza na plan na Congo na biso Congo na biso ekobonga ebandi pe kobonga tozalaki kaka na bato ya mabe balingaki babebisa mboka na biso Congo eza pays moko eza beni yango monaka bitumba omoni nzete oyo ezalaka na ba fruit nde yango babetaka mabanga yango zomona partout là bato bayaka kaka kobundisa Congo po Congo eza beni pona na nini biso ngana bima na côté ya est na mona ndenge to souffrir na est bitumba mais tozobondela kaka nzamba alobi ke Congo ekobonga na mbulo ezoya biloko eko changer na mbulo ezoya biloko nyonso ekozala nord pe ba balabala place mosusu bakoma obongisa pe na ba place mosusu pe bakobongisa ba salite nyonso wana tozaki kobwaka ka biloko na balabala nyonso wana ezokende kosila Nzambe azotelemela bakonzi na biso na molimo ya solo ezalaki bikota kota mais Nzambe se a s'en charger va changer déjà un message pour na suka to kabwana moi quelques mots te pe na ba ndeko bazuli baku ya tala biso poto ka ba mkwalelo nazo pesa mbote na bandeko na nga nyonso ya la grâce de Golgotha ministère nazo pesa mbote na mama na ngai ba ati de gracias na bayaya na ngai nyonso na bana na ngai nazo pesa bango nyonso mbote nazo pesa pe baninga sans oublier Rabia nazo pesa pe Gracias Bahati Christelle Nyota bango nyonso nazo pesa bango mbote Nzambe abatela bango nazo pesa pe mbote manto na ngai mutu ya makasi Papa Yannick Wenge Nzambe apambola na libota na ye nazo pesa pe mbote mingi ya minene Nzambe asunga cameraman na biso ya ebele Beni Ume. My beloved in the Lord, yes, I have an account in Facebook, Love Star Salima. And I have another one, Love Star Salma. I have another one, Emerance Etoile TV. You are welcome if you want to see something which God prepared for you. You are welcome and God bless you. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous prophétesse Emerance. Ah, on a foutu dessus en tout cas. Bonzambe, tu sais bien lelo. Qui bonzambe na rate émission. Tu sais que Kimia Eva no mabota mabilo parce que vous avez tellement ébélé. Bota la biso télévision moko tala batonda ébélé. Vous pensez sur batana bien en tout cas. Nzambe amona batana nzamba zong c'est la bino. Ébélé. Merci beaucoup à Beni Oumé derrière la caméra et merci beaucoup à tout besoin qui dit Bakou vraiment à la biso. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. King France Télévision, les marins. Tout salande makam.